Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bina situ ba bolinga mama Eliani, tu na pesi bino ba mbote. Ba ebwe ma vimpi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga, est-ce que boza malamu? Votre deuxième maman va bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali, et vous de votre côté c'est comment? Boni santé, boza malamu? Ngai ça va, naza bien, nangolu ya Nzambe, j'espère que bino pe eska bozali boza na kimia. Toza déjà le 30 mars 2023. Nzambe na mawa pe na bolingone aza ko batela biso to peseka merci. Merci mingi na Nzamba mawa na Nzamba bolingo parce que ba o batiki biso to leki bango na eloko moko te. Ba o pe bazana ba hôpitaux to leki bango pe na eloko moko te. Soki toza ko vivre toza malamu toza na kimia to pesaka Nzambe merci ezaka likambo ngolu. Ezali kambwangolu. Ezali kambwangolu. Nazi ngolu na miso ya Nzambe. Ezali kambwangolu tozuka ngolu na miso ya Nzambe. Voilà. Tozokende ko solola ndeko moko mama ya biso moko mutu abenginga mama ya biso moko abenginga po asola nanga mwa likambo mukenga pena ya kosola ngo na bino. Boza na kati ya miso préparer pour le mariage. Nena biso rabino toujours ke emission na biso ezala pona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bungisa. Ezana tango musu mameli ya nito ayaka ye moko ko epesa bino conseil to kosola na bino o ya moni mezana tango musu mameli ya nitu ayambela kabino bapaya ezana tango musu mameli ya nitu baninga pe babenga kaye pona ko pesa masolo po na transmettre yango ekomela bino eska oyo bino bozali. Soki na chef video oyo bozomona ngala mama ya biso mama Sakombi o azalaka mwasi ya Sakombe o azalaka ministre na tango ya Mobutu na tia yango pamba te parce que eza ko balana na makambo oyo bayebisinga makambo oyo bapeselinga émission e balani na lisolo ya mama yango na chef image on azana mama na yebisaka bino souvent que makambo nanga mingi ezaka significatif so na osala émission ya kolia elakisi ke eza alikamo boye soki na osala ya kolamba donc ba o batala kanga boyebi ndenge nini naselaka ba emission nanga ndeko so zamba no liboso kutay na ngai na kosenga na o s'abonner na Eliane Nitu TV soko sisi ko s'abonner ou activer cloche à notification pour que ozala ka notifier à chaque fois que emission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso ya Eliane Nitu TV ce que pour tali émission moni ki sepelisio o kamati o partager yango pe na bandeko mususu o bayebi na chaîne na biso te tambola na mokili omo na makambo mokili otoza eza na makambo ebele yango balobi kolula te ndeko na ngai kolula mokili te biso bikongenga biso pa unité tout ce qui brille n'est pas de l'or baloba yango bandeko na nga mais mingi tozaka mato ya kokangama tozaka mato ya kokufa mingi bato mokili so mutu atali mutu abite na ngina ngenga lokola ye na lingina zala lokola ya ye ningina zala na libal lokola ya ye nzokande mama libala ezali sombele suka na makambo nde yango nde makambo penza soko lingo kutana makambo na mokili soko za na kati ya via libala okutana nango ya ndenge na ndenge bandeko nanga mama abiso moko abenginga po ebisanga ke mama Eliane Nitu na benge mwana na ngai pona pesa oli solo beta vike yo sala mi pe makambo oyo ya mabala oyo tika na expliquer oli kambo nga abi mama loba alobi mama nazalaki na mobali mobali o nazalaki na ye azalaki mobali azalaki na mbongo kaka mbongo te me azalaki pe na mwasi kaka te pe azalaki pe na basi pona ndenge ya libala boye azalaki marié na basi mibale yo yebi na Kinshasa na biso so mobali abali déjà mwasi ya liboso soko aza na mbongo ya mibale bakenda kobala ye na commune te ya mibale ezalaka boke na ndenge famille obali kaka na famille opesi kaka mbongo na famille opesi bilamba opesi kaka bakitambala basoso etu elekisi kaka ke eza libala na Kongo elekaka ndenge wana poso basi bamemi mwasi moko na mbura matere pa leta bamemaka su ya mibale te wana antuka bamemaka te ata Kongo na biso ezalaka na mwa bulu eke nango me antuka mwasi ya mibale bamemaki na leta te basuka kanika na ndenge ya famille alobi mama Eliane en étant jeune fille nakutana na mobali na boulevard nazobisa bino likambo na boulevard na biso na Kongo na biso na boulevard du 30 juin mobali atelemisi motuka ya kitoko na matina motuka mobali ameminga na motuka nzela na bandeki kokende na keli susu te moto kena nzela mobali abandeki kokende mobali ameminga ye na bakote ya funa ndenga lobi nanga bakeyi balie basisi kolia kaka le même jour mobali azokie mobali abia sepene makasi bakende kosala lipate kukule elombe kaka mukola liboso na bi mama na lula ki mutuka sola parfait nzoto mobali otali mobali obi wow mobali alali yao mama na kena mobali kokende na kena mobali tobimina ye banzela na bana kokende na kenda ki sute tobimina mobali babimina mobali après ça va kobimana mobali azongi mobali akomi habitué na ye ya koya kozwa kayeba bimaka bakomi vraiment na kimwasi na mobali babandi vraiment kimwasi na mobali bakomi vraiment na kimwasi na mobali
Tant babandi ko vivre. Mobali abandi akamati alongole sika zalaki azule ndako ache quelque part babandi ko vanda na mobali. Tant babandi ko vanda bolanda lisona nga malamu babandi ko vanda. Mwasi ya mibale alabi ngana ko continue sur libalo te mwasi ya mibale akei. Diku ya zaki ya misatu akomi ya mibale. Bavandi na mobali. Oya zaki ya liboso mwasi ya liboso. Ye patika ka mobali te atiki mobali akei. Ye oyo bazwaki nita ya misato a remplacer akomi mwasi ya liboso. Bolanda malamu. Kokoma ya akomi mwasi ya liboso. Akomi kovanda na mobali. Tongo midi pokwa. Mobali ya inisie, mobali ya lakisie makambu. Mobali ya bisi ya bi mama. Moni basi na zaki na bango. Bakei batiki ngai pona nini? Pona yo. Alors yo lokola. Basi wana bakei pona yo ozui relève. Relève nini? Akotisie na misala ya molili. Akotisie na misala ya molili. Asimbisie kisi. Inisie mwana mwasi. Alakisi mwana mwasi ndenge nini? Vi na yezalaka. Mbongo oyo ya lulaki. Vi oyo sepelaki nango. Eza vi oyo. Eza na nguma oyo yaka kusanzela bango mbongo. Oyo kupesa mbongo. Mbongo baza kolia. O mwa mwasi lulaki bache na vi moko. Bache na standing moko. Ayeba kiteke na vi akoza na standing moko ya ndenge wana. Ayeba teke un jour na koza na vi ya boyo. Kutenka na mobali na nzela. Mobali akamati. Alakisi abi mama moni ngo zalia. Mbongo oliaka. Baninga bazaki awa. Bayeba kininga ni mbongo ekotaka na ndako. Yo lokolo zaki na 3e. Oyeba kininga ni mbongo ekotaka na ndako te. Alors lelo. Yo foyeba ninga nini oyo mbongo ekotaka na kati ya ndako. Alakisi ye. Kena airboy. Soki mutaka kotika mbongo ye na ndako. Soko moni yo kosani. Yo kokanga kamunoko. Yo kolobelo kote. Mutaka kotika mbongo na ndako. Alobi ye. Ayaka de temps en temps. Soki yo komo nango calme. Kolobelo komo kote. Okotala ye nenga kotika mbongo. Nandenge akokente. Koganga te. Nini te. Eloko to vanda calme. Bandeko. Mutaka kotika mbongo ezaka nini. Ezaka nguma. Soki bavanda na kati ya chambre. Okomona ngume bimeli bango. Oya kosa nini. Oya kotika mbongo. Mwana mwasi atali abi. Ezande boya yoki somo. Mbali ya ebisie. Lokolo so koti. Okobima te. Bana basi oyo bazaki o basi wana. Tango babimaki na ndako mobali wana. Bakimaki na bango mboka. Babimi na bango mboka. Babimi. Po babangaki mobali. Oyo azaki na deuxième femme. Tango abimaka kendaka. Bayoka kaka kendaka na Afrique du Sud. Première femme tango abimi. Ye aye na epoto. Nde o atikala ki atikali kozwe sika zo ki ebonga. Nzoka ebonga zo ki ezaki nde ebonga ya makambu. Ebonga oyo zo ki ezalaki nde ebonga ya makambu. Abandi ko vivre makambu wana zo mona bon. Tango eloko oyo eza koya. Eza kozande na mobali. Eza kozala na yete. Eza kozala. Me aza ko vivre yango. Aza ko mona. Ndenge serpangu maza koya. Ndenge aza kosanza mbongo. Ndenge kozana mobali. Mukola liboso somo emi bale somo pe sila kate somo pe eko sila bandeko. Ayeko mesana. Ayeko mesana. Amesani na ndenge onguma yelaka. Na ndenge yaka kotika mbongo. Mbongo eza kokota. Mbongo eza kokota. Eza kosoki pe na libota na ye. Nzoka nde mbongo ya mabe. Na kovanda bavanda ka mabote yaka te. Mabote yaka te. Mabote yaka te. Abote ata mwana moko te. Mwasi ya mibale bazalaki na ye. Abota kite. Mwasi ya liboso abote kaka mwana moko. Nzoka nde papa. Tango mwasi ya liboso abote ki mwana moko ya baki na pauvreté. Pona koluka mbongo. Akamati mabote nyonso ateki. Akomi kovanda préférence na mbongo. Me azanga nini azanga bana. Akamati nyonso ateki. A préféré azanga mbongo. Me azanga kaka bana. Asalaka vi na ye, balobelaka ye, bamonaka ye, aza ko apparaître, aza na mbongo, aza malamu, aza boye. Me bana oya ye moko na vika moko. Mwasi azwaki mwana ne moko akimaki na ye na poto. Kotika la bavandi. Papa wana soki aki kobuka mibeko ndenge ni mwasi alobi mama na yebi pe ndenge aki kobuka la mibeko te na moni. Mbongo eyaka lisusu te. Mbongo eyaka lisusu te. Mbongo yaka lisusu te moni mbongo ezo makama be soki esila kape mabe ndenge mbongo bandeki koya lisusu te mbongo eza koya lisusu te
ndako babande kovanda azokanisaka ndako ezaki ya kosomba ndako ezaki ya kosomba te ndako ezaki ya kofutela papa bande kofutela ndako po ye bazwaki ye kaka na valise bakotia na ndako ye ayebi te ndako ezaki ya kofutela baye kobimisa bango na ndako mituka ebandi kotekama papa atikali a 0 oyo kaka 0 ye pa atala bi awa nga nalulaka nde mbongo eza lisusu te fonga mpe nasala nini nabima nakende ye mpe akima kokima pa akima aza na poto sikoyo eloko etindaki ayebisa ngai ezali ntango monaki emission na ngai na mama biso mama Germaine Sakombi yango nde eloko etindi ye abenga nga po ayebisa ngai ke mama Eliane basi ebele aza komona mama Eliane vi oza komona tano azomona bana basi ebele lelo baza kodondo mona azaki eloko te lobi ye wana akomi mbongo akomi ba jeep ba voiture pamba akomi ko voyager akende bo azongisa boye ozotala musala nini asalaka oyo kotelaka mbongo ozo ba musala salaka te mingi bakendaka banzela ya mabe mingi bakendaka banzela ya mabe me ngai na kendaki na bonganga nga mote me mobali nde ayinisaki nga na bonganga yango ozomona basi musomoneka azaka na mobali azosala mabe mobali azosala boye ya vandi kaka pona nini azana ba secret ba mususu abangaka ke soki mobali deja koyebisa ke soko mikobima okokufa soko miko koyebisa bato kokufa soko mekibo soko talibo moina yo ya bomonaka mingi bato ba utaka na ba vie ya bongo bakendaka na vie ya nini ya losambo so pokoti losambo kokota likolo moko libanda te moko na kati te kota makolo nyonso tumi bale na kati ya losambo po Nzambe ya épargner yo abi mama banda na ya na vanda na mboka Allemagne luka mabota yaka te na prière nde bayebisinga ke mabota nyonso tata wana sala nini azo akenda nango quoi bon de gagner ce monde s'il faut perdre sa vie mabota nyonso papa wana azo mabota kenda na mabota donc moi c'est liboso tango mabota ki mwana na kati ya pauvreté ya bakite ngai fo mbongo nde tata oyo akenda kosimba bakisi mwasi ya mibale aboti te ya misato pe aboti te abi aza na Allemagne abi j'ai juste sauvé ma peau mama nga pe na kima na ye na mboka poto papa wana lelo soko otali ye ndenge azali okotali mbala mibale te akoma lokola mutu ya liboma toloba kaka liboma akoma kovande pa bandeko ne epui aki kovande na bamilie moko reculer oza kotala mutu azaki na mbongo oza kotala mutu bato bande kofukamela bazogumbamela bato libota oka likonzi ya famille yango bato mingi mona ko likonzi ya famille bozweli ya likonzi ya famille oyebi yango te oyebi ndenge ni likonzi ya famille azwaka te bozi ya likonzi ya famille oyebi yango te oyebi ndenge ni likonzi ya famille azwelaka mbongo na ye yango na vie bandeko na ngana kozala penza mulayi te na kozala mukuse na vie faut koyeba koluka kotalela yaya te kotalela noko te kotalela mama kolutu te kotalela mama leki te luka yo moko sala be fort na yo moko mama même si faut teka nguba même si faut teka mapa kokilanda kaka te po mobali azana mbongo yango basi ebele bomona ka azana mobali azana mbongo mwasi openza ntuka jeune fille boy na mobali azana mbongo yeba ke jeune fille déjà mobali asa initié ye asa koti na kati ya misala ya mabe ya mobali parce que mona mwasi na bi mama soko azana kati ya vie ya mbongo chauffeur a pensé déjà ko fungola le moi portière musika pe moi soda lisusu azali mama muzo mona kaka yote mususu azate eza kaka yo mususu azate mama yo kaka bomengo wana bi mama soko koti na kati ya lolendo wana po bi mama meza paso kwa soko bi na kati ya lolendo wana te po na neza biloko ya mokili soko koti na kati ya lolendo na chauffeur afungolela kwa voiture portière abi yango soki nazotala makambo zoleka leo na kati ya mboka mama nazomona bana basi komone lelo azaki eloko te lobi akomi mutu lobi akomi ba voyage lobi akomi boye ye wana akomi amataki tazonga boye ezosala pasi ezosala mawa nde naza boye mama natikali kobota ta mwana moko te ajo nazwa nango siko mama eza soso ajo na kobota su te ngai mpo na nga kobota esili na mbongo yango oyo nyonso mpe na bandeko kozwa na bandeko kosalisa famille kaka bandeko balia naza mpe na eloko te tala nde nabebisa vi na ngai vi na ngai ebeba kaka boye mpo na nini kolula mokili mpo na nini bamona ngai mpo na apparaître nazotambola na chauffeur naza na mobali aza na mbongo soki nano koti na kati ya makambo boye te ndeko kokota pe te tika
ayebisi ngai ntango alandaki émission ona mama Germaine Sakombi. Mama Germaine Sakombi apesaki témoignage na ye ndenge nini mobali na ye papa Sakombi azalaki na bakisi, ndenge mobali na ye azalaki na basi ebele, bango so bavandelaka kaka mbongo, me vie ya Sakombi ezalaki vie ya bakisi bino mo boyebi. Papa Sakombi asali vie ya kisi na kibokonzi na ye, asali bavine ya kisi na kibokonzi, asali suka nango papa Sakombi akomaki malade avant kufa nde aye kobongola motema, aye kopesa molimo na ye bomwene pa Yesu Masia avant ki ake na sama bele. Mama na biso atalaki habité na ko continuer na ba vie otema mama Sakombi pe abongola motema, akoma pasteur église na ezaka na Bandal, de temps en temps son ki kichasa na kenda kotele na Bandal, akoma na kati ya église abongola motema, atika na yeba mengo yona binde konanga. À quoi bon, à quoi ça sert de gagner ce monde s'il faut perdre son âme? Malamu mkola suka moto so kei molimo no kena na lieu de tourmate, malamu kena na paradiso, okende sika ya malamu oyo kozala ko vivre éternellement po nzoto ya moto ekufaka molimo ya moto evivaka libela. Moto soko akufi nzoto ekufi molimo na ye etikala ke evivaka. Soki olingo oyeba mwa mingi kende kotala émission oyo nga nasala mama Sakombi, okoyoka témoignage ya mama Sakombi alobela ba makambo nyonso, vine nyonso eza kutu émission mibale mobimba, vine nyonso ninga vivaka na mobali yango mibali mingi bomonaka oyo to monaka mibali ya mbongo, mobali azana mbongo abala, mobali azana mbongo mwasi avandi, mobali azana mbongo basopela ke nyonso mingi basi bazaka na ba secret na mibali na bango. Okomona mobali azana mbongo me mwasi azana secret na mobali, ayebike mami wata moko ayaka ana kati ndako ayaka kopesa mbongo abimaka na mobali, ayebike mobali abimaka na mami wata oyo, ayebike mobali abimaka na nguma oyo, ayebike mobali abimaka na libata oyo, mobali abimaka na soso oyo, abimaka na taba oyo. Bayebaka avandika boba bazosopela ye nyonso bayebaka. Bomoni na osele émission na nzokama pona explication mama bande kopesa biloko wana pe esilaka mabe makasi. Biloko wana mbongo wana soki esilaka mabe, Satana tango apesaka tango ayaka ko récupéraka nyonso. Atika keloko te tala mabota ya basi bisatu kenda ekende loko bango bawelaka liboso, bato basaka bakisi bawelaka liboso makila, balingi makila ya batu makasi pona force na bango, pona mbongo na bango, po bazala malamu, makila ya batu makasi. Mwasa liboso aboti mwana kaka moko, ya mibale aboti te, ya misoto aboti te. Pona nini? Paske papa oyo akamati mabota nyonso apesi na bonganga. Papa apesi mabota nyonso ya basi na ye na bonganga. Yangwana soki muto so sangisi nzoto, yobala bako sangisa nzoto surtout avant le mariage, c'est très dangereux. Soki muto sangisi nzoto na mobali, bino mibale bokomi eloko moko, bokomi n'esprit babi. L'homme quittera son père et sa mère et tous les deux deviendront une même chair. Une même chair, on est à la pomme, moi c'est mon bali. Et ça copinage, je bois copine. Ceux qui sont longo bilamba, moi c'est longo bilamba, mon bali longo bosseng, si nous autres binomi balé, mili moi c'est côté na mobali, mili moi mobali côté, na moi c'est beaucoup mais loko uno et loko moko. Yango faut côté na bana, on a no babalite, basaka attention, baseng saka nzoto te. Ce que nous mona ebi mibali te mama vandi sa bondela bango nanga kokene nanu kolinga mibali te ukoya kolokota milimo ndenge na ndenge. Vie à losambo est très important. Il faut que l'examen na vie de prière est très important. Maman o alobi na koma kotala mokilika boy na perda nyonso lelo naza na kati Allemagne na province moko na vanda nanga soki na taline na kenda musala na talivio nazalaka nango o nazwaka vie ezaka vie ya mabe na préféré vie o na nango sikoyo nazo mela miliki na kimia nazo lipa na kimia na olia soso nanga na kimia ke vie oyo nazalaka nango wana ya herbo ekoki fola mkapo il faut eloko moya kotika mbongo na kati ya ndako. Il faut nga na betela bino yangwana. Alors soko lingo yeba mingi kende kotala témoignage ya mama abiso mama Sakombi aloba mingi po yazaki mwasi ya commissaire d'état oto benga ministre yazaki mwasi ya ministre abomba pete na ye moko pe papa Sakombi abomba ka pe vina ete abimisa ka pe nyoso tu libanda nyoso tu ya sala ka pe abimisa ka yango libanda na kanisi nenga kenda nenga tubela na kanisi molimo na ye epe mena kimia pona lelo to siki wana. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalsa kumuna nzamba nbesheneni bana betu bons. Bisous, bonne journée, bye bye.